Hello, London. My name is Nimsa Bungay. On the 6th of May, Londoners are going to be making a decision on who their next mayor is going to be. I'm still in the race, running as an independent candidate, because I really believe this is a time in our city where we need to address street crime, we need to address the issues that impact our lives, such as climate change, and ensuring that we have an economy that thrives. COVID has impacted so many lives. We have lost some loved ones. Some of us have been furloughed. Some of us have lost our jobs. And I know this. In my community, I'm serving over 3,000 people who are desperately in need of support. And so what I want to do is I want to be the people's mayor. I want to be your mayor. So on the 6th of May, when you have an opportunity to stand before the ballot box, tick NIMS for London. Tick Nimsa Bungay. Let's make sure we have a city where we're moving forward together to ensure this city thrives. And that is our vision, our Hope 2021 campaign, to make London the city of our dreams. Let's move forward together. We can make this happen. I encourage you, vote for me and let's make it a dream. Crack Records présente le concert événement. Pour la première fois en live en France, la star internationale du gospel, Moïse Mbiyé. Rendez-vous le samedi 19 février 2022 pour un show inédit du pasteur congolais Moïse Mbiyé sur la scène mythique du Zénith de Paris. Le gospel est enfin de retour en 2022. Le concert live du pasteur Moïse Mbiyé le 19 février 2022 au Zénith de Paris avec Trace Gospel et Unteo. Plus d'infos sur crackrecords.com et le site du Zénith de Paris. Eza munoko langa botikanga na silisa yango na lobaka mibali ya ba congolais baza ba aventurier na lobi yango I am fully Congolese. My dad's Congolese. My mom's Congolese. I'm born and raised in the Democratic Republic of the Congo. How dare you tell me I can't speak up on my own people? Nah, I'm not having it. Ozo cross, ozo gang, ozo musambuwa misu. Ubimisi kingo besise bimi. Ozo crossa, lenga na lobaka na yo Gladys. Tika koloba mbala ba Congolais, c'est parce que otika la cause na relation na Congolais. Oli afumbo te. Oyo yebsa bato opanza sango ke fumbo za mabe. Non oli afumbo te. Tango akokende koluka moi chéri mobo ya fungoli e porte. Abani ko masse makolo. Abano sa makamyo sala raté. Atingami pe kuna. Okomi ko basi mususu ba vivaka na ba rêve auto bengi ba fairy tales. Ko ndima parce que ndeko Franco asala ki moi way before Solola Bien. Nah, it's not to do with them. My YouTube video was out way before Solola Bien. Nah, mate, this was way before Solola Bien. This has been on my YouTube, man. Don't try it. You guys are trying it, sitting there thinking that I did it. You guys are trying it. Nah, you guys are trying it. Nah, you guys are... There are no leaders in the household, and that's on period. Choix na yo, ba conséquence na yo. Zanga nyoso, meko zanga bazte. Oboyi culture na yo, oza mutu te. Siko yo kasi oza nani? Mundele? I'm your host, Christian Bless. Hello guys, you're watching Solola Bien Real Talk. It's your boy again, Christian Bless. And we've got another good episode for you guys today. Donc, nalingi napesa bonjour et pas ba tu nyonso pe napesa bonjour et pas ba panéliste. Comment ça va? Et je vois encore que notre madame ma passe à lati lisusu moi culture moko spéciale OK pesa biso elamba lati zanini maman. So nazo lata elamba nga moko linanga kumbo Afro Trend anazana ba maputa kuna ebele déjà cousi pour tout le monde. Donc ceux qui olingi olata kitoko lokola Gladys mwana na biso mère double na biso abala na ye étranger mais alingaka biso ba congolais donc c'est bon. OK o monango. If you are watching us
and you also want to get insured and you want life insurance, you're looking for income insurance. You know, we are Congolese, but we are also intellectuals. We are smart and we have a future. So if you want to protect your future, you want to protect your children, you want to protect your home, you can also contact Unisure. The details is on your screen where you'll find out more about insurances that you can have. Spécialement les lots. Donc les lots penza insure ba phone na yo parce que ça matata. Diamond. Namoni que le lot les sous osa vraiment très bien nazo pe Diamond namoni que osala ka émission na yo ya YouTube batu mingi bazo sepela nango. Est-ce que occupe ça bango un peu information na yelo ko wana? Ok, well, merci pour l'opportunité de passer na le bela plateforme nangai. Donc nata YouTubers, n'est tout ça balbango newana YouTubers. Donc nata YouTuber mingi nangina la kisa family life naza mama bana 4 na bala donc mingi omona family lifestyle na linga pe kolata bien na sola pe bien na pe ça pe ba conseil à bien ka pona ba gente ba mama pe bokoye ko yape boya bo s'abonner belé c'est bo s'abonner na sola bien allez boye pas bien mais fait vous subscribe. Voilà, ceux qui vont s'abonner pas sur là bien pas Diamond. Ceux qui mutu est-ce que il s'habille sur combo il y a émission ba koma kango nengini ni pona ba congolais au bazota la biso. OK, bon, is that Diamond diamant is that DYMUND. Voilà donc c'est bon et ceux qui peuvent linguer au lia et lo comment quoi bien tozana na Rondelle cuisine Rondelle comment ça va? Est-ce que peut s'habiller sur moins détail pour na ba biloko na yo? Mutu nyonso aza na besoin ya kosala fête, mariage, peu importe au lingo sala, contactez D-Rondelle Cuisine na Instagram et bimanase D_Rondelle9. Et toujours mon jour yo ba célibataire ba lobby que célibat et pourquoi parce que tozana ndeko moko a lobby que mission na ye objectif na ye ezak asilisa célibat na communauté congolaise azana plateforme na ye Voice of Congo pe partenaire na biso asala ka émission kombo nango Insta Dating. Donc Franco c'est Chimpuki, est-ce que peut s'abisso un peu en grande ligne vision wana euta ki wapi pe objectif eza en fait nini? Vision to euta ka na tango confinement moya robima ko kende rokuta na ezaki société yango to mona ki pona bandeko la biso oyo baza peut-être na posa ya rokuta na ndeko moi si to ndeko mobali pourquoi pas tomeka to zana d'abord na doute ya est-ce que ba congolais peut ba na courage ya rokota sur internet pour ba kuta na ba partenaire misusu et tomeki et jusque tout autres bato comme ceux qui na 10e semaine ils ont continué ba couple peso salama donc ceux qui osent vraiment na posa ya retrouver mon longani ya distance to même la même ville boira Insta dating na Voice of Congo sur Instagram. Voilà kitoko pe surtout donc à lire wana ya mariage ya bolingo ceux qui omoni que non omoni mutu moko ya bien omoni mwasi moko ya bien mobali moko ya bien bolobi que non bolingi bosala que jour na yo ya libala ezala spécial tozana ndeko na biso le numéro 1 host ya mboka na biso UK Europe awa Rondi est-ce que peut ça biso en fait nini na yo zala ka ndenge nini comment est-ce que les gens ba contacter yo pour na hosting? Christian, merci vraiment pour la parole. En tout cas, na ramta Sony. Non, ça me donne le chair des poules. En tout cas, vraiment merci Christian pour la introduction. Je suis très flatté parce que yo déjà pour ça un grand travail dans la communauté. Donc déjà félicitations. Mais pour la raison simple, tout ou aligné solliciter sur Instagram Randy Ronds donc ce qui mais je préfère que vous contactez par email parce qu'à partir de email et dans la mutu oyo aro pesa bino réponse na maramio sur obolingi parce que sur Instagram il y a des fois un message nous au moins en côté et puis je pense que c'est plus professionnel que vous contacter sur email parce qu'à partir on a un détaillé détail nyonso comment on va faire pour booking nabino. Mais je suis disponible pour la communauté. Voilà. Email nanga est à randy.cabson@gmail.com. So randy.cabson@gmail.com.
that is the email for all bookings and things that hosting related. Merci, merci, merci. In English, we say it takes one to know one. Donc, ngamoko na yebi musala. Donc, tangu na morning de konanga rande la lobby que non, mon cher, aibi musala. Donc, je suis très flatté, merci Christian. Qui peut rendre à lobby que abine la yo na mais na koni. Mais comme la sagona mta Sony pour toutes les personnes au Bali va mon na lobby na peut-être au kuta na fête mon ko né pour le moment j'étais confiné. Donc on a un peu pris de poids et vraiment là, les genoux ont abandonné. Donc tout le monde aura la fête moronnée. C'est formidable ça. Très amusant. Mais nous avons aussi notre l'homme traditional. Trésor image na ibi kiyo sala ka ba imprimerie. Est-ce que OK ça va en fait et l'autre ni sala ka comment ça va ki ba contact. Nga za imprimerie na imprimera ba fiche tout. Et en plus na côté service moko mikolo so za na marque na yo moni ti ba ser na ba banana ba so za marque na on ti moni oyo Ego Shine et donc za marque na yo t-shirt jean tout na ko décorer on na salon ndenge bo na ka DNG ne bo na ka ba Fendi Gucci na ba trainers na ba catch na sa ba décor même ba catch ba boots tout wana nyos. Donc so ningo sa marque na yo moko o ba no tekaka au lieu kende ba Chine au lieu que ne ba Turquie, biso to bomi ba prix à Chine mais na poto. Oh non, mutalenge asomba, aninga somba au Gucci. Quantité 1000, 2000, 3000 quantité. Occupé au somba pe bless. Yeah, voilà, y a yo moko. Donc bon trésor image to ko lango. Donc merci beaucoup. Donc les lots émission est important maintenant qui quand même n'a présenté ba paneliste to ken aux États-Unis dans la communauté chrétienne. Nearly 50% of married people who are so-called Christians bazo divorcés. Tozo mona que même dans la communauté congolaise, ozo mona que mutu abali lelo dans quelques mois, quelques années, ou comme mona que non baboyani. Siko eloko tolingi toye ba conflit wana ezo wuta wapi. Raison de laquelle pourquoi est-ce que ba divorce est commis et belé na community. Na kobanda nande konabiso Gladys. Gladys what do you think there's an issue with cohabitation na community? Why is there a lot of people divorcing or separation? I think nowadays it's just there's a lot of changes compared to where we come from. Culture's different in the areas that we're growing up in, and it's the lack of communication and understanding each other. So I personally don't know to say in every Congolese home why they divorce, because obviously it's to do with each individual. But to me personally, I'll think that it's communication and the changes that we are. I can only speak on Europe because I don't know what they're doing in Congo. I feel like some people's mindset, some people come here and become too westernized, and other people still want to keep the mindset at the back at home, and there's a clash. So talking about cohabitation as well, tout le monde a que c'est un peu difficile, c'est que dans le côté de mariage, il y a kosomba ndako. Yo lobaki na émission mongo que non déjà kosomba ndako. Siko, when it comes to buying a house, do you need to go 50-50 or est-ce que za mobile mutu afutaka un peu plus na mortgage pour na yo? For me personally, it depends on the financial situations that you're both in. Because when you come together, you're now one. Okay, so it's not that you have to go 50-50. So mobile na yo azana ngote me yo azana deposit wana. Me you guys are married, right? You have a relationship with lingani. You trust each other, and you can afford to pay that deposit. A lot of girls will say, oh, that you makufute like that. I would say pay because it's your marriage, your household. And again, so your mobile was an go a deposit or leki amwasi, you no pay footer. So I wouldn't say always 50-50. But if you both earn the same amount, same finances are coming together, why not pay 50-50? Okay, Deborah, puna yosiko. So again. Well, we won't understand. So when it comes to buying a house, est-ce que is that 50-50 or is that kandengini? Eloko bakisa kuta mingi exactement ko Gladys alobi. Ponanga ezo dépendre na relation. Déjà ceux qui boza mariés officiellement, même la famille et tout, osa mariés. Ceux qui ont la capacité, yo moi si osa la capacité, ya kopé sa déposit nyonso yo moko.
opesi soki pe eza que na yo na mobali boza na capacité ya kopesa 50-50 bopesi ezo dépendre nde kaka lobi soki situation mobali eza moins difficile opesi oui eza. Alors maintenant ceux qui ont kaka na banda côté ceux qui ont somba voiture ceux qui ont ko investir na business nani siko opona yo should be the one who puts the major part. Eza ndenge moko business voiture eza ndenge moko parce que bosala ngo tant que couple boza moko bozosala eloko donc il faut bosala ngo bino mibale support charge ekozalaka ya mutu moko te à moins que soki nga peut-être naza na capacité ya osala ngo te ye asali ou soki aza na capacité osala te nga na sali yango donc eza vice versa whether it's business or. Okay. And Mama Diamond, so ki tozongi na statistics na biso tango tozotala the rates of divorce, where do you think the problem lies in? Why do you think there's such a high level? Pourquoi est-ce que le divorce est comme moins élevé? Do you know what? I feel like I'm not really qualified to point out a single thing. Parce que ce total ipeka na ba statistics wana to mona ba divorce apona makambo ebele. Eza makambo ebele différent. Pona ngai na kolo baka conseil ezali que tango zo kota na a marriage eza ko la mobali ya ye na ba ingredients na ye moi c'est pas na ba ingredients na ye na ba ingredients wana siko to sani to lona a tree siko tree yango to lona bizu to na makambo na biso nyonso wene the mission is up na ekola quelquefois esenga nini ke nzete wana ko lean to the side donc esa nini ke ngai fona cha more pressure. Okay. Na nzete wana ekosa peke mobali pe faut acha more pressure pour nzete wana ekola mulai elonga na kolo bakake totika ko sala nini ko atako kota libala atako na kobima na libala totika ko sala mpona batu ozomona ba promise na kata mabale zalonka po mukia okosola ka bosoli bobongisi mais bat bakurape osala ndengona te moi likamka muke ka communication kam tezozanga elle ka to vanda to solo la to yo faire ngana comprendre bisika yo zo wuta ngapena yo po comprendre pas ngana wuta to ngi to sa ndengona te ngana ko pesa conseil na ba mama na ba jeune fille ezaka ke to pesa ka each of a time to express ourselves fully without judgment mtakolo beloko sali yo pe pasi mais yo ka muninga wana parce na sima ko yo ka wana solution pe ko ya. Okay. Ok, je comprends. Et Monsieur Chimpuki, par rapport à divorce, moins et belé, where do you think the source of it is coming from? Bon, source, c'est ma campagne, c'est belé. Finance, c'est l'une des choses qui est l'élo, divorce, c'est belé tout le monde, les salama. Financièrement parlant, la famille belé, on se retrouve dans la situation financière, on a que communication, les cas sous moi. Amoureux ezalaki et disparaître parce que manque de respect comme kokota na kati par rapport à ya ba stress financier ezawana mais sous-souper tokolo bapé les sous-eza société doit revivre na yango lelo ozana moi si peut-être to mobali azolu envier ka vie oyo ya ba nsusu ba comme ko tia oppression bo memaka vie ndenge kaka bandora mso ba memaka to so ki aza satisfait te akomi ko kendo luka peut-être libanda to so ki aza satisfait akomi ko kendo peut-être luka libanda maka msusu pe ezaka nde to koma koloba bo bilika mo ya ndako na green na bande ko mamba 50-50 mais les lots sont au monde makambo bele comment les cas ba divorce sur les cas par rapport à ba dérive sur ça au monde à mutaswani ceux qui par exemple le nandako ezana komba ndoko mwasi ndoko mwasi abi mobali bima na robenga ni wana ndeko wana la akei la soki a parvenir par exemple ko pardonner yo mais la raison ngeba ka ozonga so mobimba te parce que mibali pe bazara na mo ba ego na bango azana ego na tant que mobali la raison ngeba que quelque part azo préparer pe eloko na yemoko be le msa ko miko luka déjà moi place na yemoko pour next time so ko meki lisusu ngo yebaka ke libela arozonga lisusu te donc na makamala na green ba que so boza confiance c'est un amour que makamala bien tambola bien oui beau investir ensemble beau ensemble mais lelo na sola na ba papa belé même isuku doit pasteur ça moi mobali ba pesa autre exemple ba ndoro ba Nigeria biso te ba ndoro ba Nigeria mingi bango ba sombaka ba ndako na bango ya mibali avant avant bala alors moi ça zo bala azo akokuta bango na ndaku na bango aza ko konsa bande ko na biso ba jeune ba congolais le baza ko se retrouver na ba station ba les marché pourquoi parce que soki ba swani po ba bande na biso ba sino attaquer bino pour moi on attaque baza na tendance mo so kanele ki akolo banga le bon intention te que yakobo malibala ma bima kutu kende na lembi o changa mutu pasi et yo soko zu yango bongo
obimi libala ekufi yango na ba mikolo be bakoma ko conserver bandeko mibali soki olingo zala bien lukaka ozala na place o ezali na yoza na kombo ya tendency mokolo tendency parce que biso mibali ezalaka difficile ya ke osoni na mwasi obengana parce que la raison ozobi ki mwasi na bana bandeko biso basi bazana attitude moko boye que mobali akoleka ne tant que ngana bana nga tozali ça biso bien mobali akokenda za lokwa passager donc bazoka beza bino nyonso te même si bazoka mobali on dirait à tokoma ko bima lokwa batumo extérieur toza batumo libanda toza vraiment par ya famille te ozomona eza famille ngai mwasi na bana ye soka keyi ata salini or que famille faut la bonne te famille faut la ki mobali a sentir que ça par la famille là soka zate bo sentir que papa pas zate jour pe maman go zate sentir que maman zate ezala bon mais biso le koma soka kenena kende par bon coup omona. So, Monsieur Randy, est-ce que vous avez que c'est important que mobile n'enge ndeko Franca Salobi azala na ndako o ezana combo na ye non sur combo ya mwasi na ye par tu avoid makambo yo? Ouais, absolument, on a d'accord na nini wana. D'ailleurs même et là moi ba conseil est-ce que kuluba moi et là d'abord moi ba conseil papa nanga bano ebisanga chaque fois mobali déjà il faut s'assurer que tant que ne ko assumer makambo mariage il faut make sure que on a place oyayo parce que moni na poto culture wana ya bima pa nanga euti wapi euti na que ba vieux na biso exemple o balakisaki ba yaki na ba système ya ke no te ke baza ya robala la mais yo ke no claim single ke no claim single tant ba pesa moi si ndaku boye bo diembeli allez moi si siko tant ba ndeko franco lobby tant bah comme on a mon cocoso et comme yo te get à ma house et ça bon il y a des fois il y a de ceux au balobarango on a vu sur basi il y a de ceux au balobarango juste sur la colère parce que à Monique non c'est la seule chose au rôle au eko soyo mais she doesn't mean that mais ils appellent là au balobarango qui est à ligne pela que bima parce que ça place na ye. Est-ce que Monique pas le fait que on a poto tellement que banda kumususu ils na combo ya mwasi et zo pesa basi pe courage que balongo la moi autorité ou on n'est pas mobile. Je pense que problème il y a knowledge parce que banda ko on attend ba pesa wana ça n'empêche pas que au bak sa mutumsu na Tennessee agreement ba tunde siko tellement que ba ke na on a boule que non yo kendo claim single le rôle yo maman sala raté au va na ndaku ngala ke na msala ba refouter la biso ndaku or que ceux qui boza binomi balé bon Gladys c'est ça la réalité à vie ils à la fraude c'est ça la réalité à vie attendant solo barazé là yo kangana ko matina soka merci alors eza comme dans no loba eza erreur wana il y a dès le départ or que ceux qui boza binomi balé neti na kaya Gladys ba pesi Gladys ndaku yena papa basalaka Gladys bango balé mutu babando futa ndaku ne ba vivre na ndako na bango etali bango te bango chango peinture jaune rouge etali bango te bango l'essentiel chaque mois bazara na mbongo na bango et puis même d'ailleurs et comme matina na côté asuka ba komo longolango soki bo sali ba recherche na bino après avoir vivre na ndako wana pour un temps bokoki ko opt in na o ba bengi right to buy bo sombi ndako wana et comme ya bino bolongo na makambo wana ote comme ça na entre bino parce que dans la mortgage, les Arabes up to there's a certain amount of people you can put in a mortgage. On doit comprendre les Arabes une personne, there's a certain amount of people. Comme ça, ceux qui te comme à la niveau wana, tu peux éradiquer marambwana bima palanga. Toza la marambwana pourquoi? Parce que bah papa belé lelo bandeko mingi ya mibali réalité ça que abeti zemiekoti moi c'est qui a claim ndaku ya azovanda wana sans que baye bakavanda wana. Donc le lobby est important wana peut-être kimi batu lobby que na côté à mortgage okay même na more than 2 people I think yeah so you can have up to 6 I think up to 6 people so but because à la 6 people vont contribuer à la mortgage one I think it's up to 6 so donc ça dépend ils ont arrêté que non le roi na sominda ko na kombo la ngai ils ont ngane mutu na ça na nini donc et le problème moi je pense que message trop passé ça que problème que biso ba génération ouais ils ont erreur ba vieux na biso ba salaki moi bato mingi bala
presque je m'excuse. Bon, nako condamné bango te parce que mutu yo e baté emsu bato bafana na West Queen wana bana te emsu yo mona fana na libanda ba shop wana mais na kina tonga mama na plan a pas arani na ba plan ba vie belé ba somba ba parler na bango na kuzu boye ba kututi ozo comprendre donc je pense que photo longa na domaine wana o condamnera mais le fait que ça que problème wana na été ndenge ko franco lobby yo ndeko wa mobali d'abord de 1 avant au bala il faut déjà s'assurer déjà que non aux a déjà la ability ya ozalanda kuna ça c'est le 1 mais cela n'empêche pas que toza na mboka moko boy ezo provide ba help par exemple moi si sera dans la zemi et tout aboti ala na facilité aux andaku mais ngana osenga na bande kwa mibali soki eza ko remove na moi si wana make sure que après un temps bacha yo pe na tennis agreement il faut échanger comme on peut ezala faut baye ba pe ko vanda wana mon frère soko sala roza na kayu na yo moi si pas ça là siko bobano vandara ki ba futela bino ndako wana pourquoi parce que mbongo wana siko ozana bossa la ngoni ozo comprendre donc ça ile wana bon non Betty Lokomoko très bien merci beaucoup et loba qui paye the more people that are in the mortgage the higher approval rate that you will have to get one. Donc merci beaucoup monsieur Trésor Image tu ko opona yo au lobby nini pourquoi est-ce que ba divorce ça peut belé est-ce que le fait que pe combo ya moi si eza na ndako raison de laquelle ozomona bazo bimisa mibale na ndako bon moni problème oyo eza très sérieux hein ba te belé ba ka lo kambo andi alobaki wana ba sali erreur ya ko claim que bazaka seul single eza spirituel déjà yo moko déjà OK na council OK na leto ebisi bango ke ozana mobali te siko esprit wana yé déjà na kati ya ndako esprit ya divorce ekoti déjà ozo comprendre eza esprit oyé ko et maman yo moko bendo donc bino mibale moi sina mobali bo décider bo même esprit ya séparation entre bino mibale ça c'est vrai donc olobi que tangu yo OK ko claim que non bozala ka séparer ozo benga ba esprit wana e ya ko latela bino bien sûr parce que na council ba yebi ke afanda yemoko l'état yebi ke na ndako wana fi wana afanda yemoko mais siko na siko tangu siko e koma même esprit e yebi ke ndako wana mutu afanda yemoko ozo point ozo benda na ba mari de nuit na ba femme de nuit biloko tout na ndako parce que yo moko olingi makambo ezala bo yango mona mususu likambo ekoza nango ya muke bima na ndako na ngai mais ngai trésor na loba toujours loko yo eza hyper important peu importe Afrique ou bien poto moi si amovi aya kofana na ndako mobali ponanga ozo prendre parce que eza babilo mususu basi bazaka nango moi si obita kofana na moto na ko lingana moto eza différent ozo prendre bato basala bakanisaka ke bosali fête moko mariage ya munene bo dépenser ba mbongo ebelende yango ne mariage eza tant bo fandi placement na moto tant bozo vivre na moto olamuki na tongo monena masebe oui masebe so ekangami awa benga o masebe siko moi si wana oyeba na make-up te ozo monena make-up oyeba na make-up omone sa make-up olamuki na tongo achi ha boy solo ozo comprendre biloko na neso zo compter siko basi belé pe bakoka eloko wana te ozo prendre ayebela mobali moko bo bajar soki ndenge ni tamba fani ndako mo bakomo baye po na ndenge mabete zaka te ko na takaka basi mais basi babaya ka mibali sans raison babaya ka bango babaya azo bayene mobali sans raison et surtout alamuki kaka boye omoni déjà eza nature wana déjà zaka na 4 obi nature wana eza déjà na 4 ya mwasi même tangu nzambe atuna Adam zana tina lobate tango azotuna Adam makamni osali moi ça akimi ozo prendre pour déjà ça bébisi ozo prendre donc esprit déjà il y a séparation tambola déjà nzoto mwasi esprit ya séparation ça déjà na kati na bango ba déjà na esprit ya séparation et ça ngaka ko activer ngo mwa mukie so kaka ula pa donc olingi olobake tango opesi ndeko mwasi opportunité zela alobi ke tango pesi ndeko mwasi opportunité ke kombo ya ndako ezala na kombo na ye donc déjà au facilité activation wana o ezana kati na ye ke non ya séparation spirituelle na biso na le débat tozana mo na biso lo mo boya Christian eza
toloba en Afrique, balobaka ndoka moi si azaka plus mauvais que ndeko mobali. Vous comprenez? Obi ndoka moi si alimbisa ate aliaka bara pena na ndenge mo ya blague te. Vous comprenez? Aboma na ndenge ya blague te. Yango sikozo mona ke tant tozoloba makambo ke ndaku ta Christian. Sikoyo soki oke na Congo. Bana basi bakomi kaka lokola ndenge bazoloba biso pe basi ya awa ya poto bakomi kolinga kokenda ba Dubai bakomi kolinga kokende ba vacances ka pona on ba photo donc na biso na bango in terms of taking pictures to ndenge moko biso nyonso. That's because like you guys already said most of these houses were claimed under the woman, so she has that. So we cannot compare those statistics because most of these houses are in women's names. So if these houses were also in men's names, there is houses where is it not most of them? Most of them are women claimed. So we can always consistently say most of them are women claimed. So we can always consistently say it's the woman that's keeping it out because these women have the houses under them. I'm not saying that men. I'm not saying that. I'm not saying that these women are right. I absolutely do not believe there's any, obviously unless there's violence and things like that. I absolutely do not think wasi mama ozwa vraiment papa na loko mukie obenganye na ndaku. That is the wazo mwasi mabe. Jamais ukoki uzana respect. You like disrespectful. How can you disrespect your partner to such a level? No. That's I don't agree. Those things I do not agree with. I didn't even get to finish. One second. Siko, Siko. Diamond, you Siko Monique, no? Soki même mobile azuyo mbanda. Est-ce que oki obenga na ndako? Hello nyosngalo ba hello nyoso there's a platform to talk, to communicate. Soki bo vandi wana yo penzo décider na mutema na okay moye o continuer te. Ozana na droit na yo ya koloba. I can't carry on this conversation because I am hurt. Or you can say I need time to heal. There's so many different options. Ozo komba options ali bele. Tokolo bakate mobile tricher, throw the towel in. It's silly. Is that what penza ba milimo? Milimo. Nigga papa lobi, I definitely believe in spirits. Also loba the nigga papa being my Bible hour. The Bible is saying the heavens and the earth have been placed as witnesses. Don't all yours loba the heavens aliko yoka, the earth pas aliko yoka. You supposed to declare kuna koza ali donc mes trésors à lobi que na kati na bino ba sœur. Bozana elimo wana déjà à séparation. Pona ngai na kondi ma onte comme une femme, na kondi mate ke basi bazana molimo séparation parce que wana ezali ko langa mo pe nazo benda su molimo wana non mais le place na koki ko za d'accord ezake oui basi mingi bazali ko benga na ndako mibali babenga na pena basi te omona mibali nazo ko benga nga donc zela 1 second Randy. Merci. Randy, donc quelque part aux autres que est-ce que moi si azana facilité ya ko benga na mobali koleka mobali o ko benga na masi. Pourquoi? Sale caractère. Et l'homme c'est dans l'obésalité, ezali sale caractère parce que nengini yo mubali oh yo once upon a time you love this man à cause d'appel peut-être papa banana yo oyebi pe kazana bisika ko kende te ozali ko bengena kende ko lala alala na bis alala wapi akende wapi yana lo bakita anglais ando batangwa ko kende ko luka moi chéri mo boya fungoli les portes abani ko masse makolo abano sa makamyo sala raté atinga mi pe kuna okomi ko déranger papa non, yo me te fungoli porte. On peut coller la tana salon. Macafunia. Salon, non? Qu'est-ce que la présidente. Non. True. There's options. We're not agreeing with it. No, all of that is not to say we agree. No, I'm not agreeing with it. Mais quelque part, ceux qui... I'm going to come to you, mais quelque part, ceux qui m'obèlent et toxiques, au lobby, malgré his toxicity, he can still stay at home. What is that different? Saying, where there's abuse, that can lead to death or mental distress. But cheating is okay. No, but we're not saying that's okay. We're not saying those things. But avec cheating, is that a room ya solo là? No, there's always communications that you guys can have. You can speak. Yeah. But I believe, personally, one thing that my mom's always told me,
we can't help you. There's no solving that. Mzama pamula mama. Asam luba. Baluba ni matonga mboka pe. Even me as a woman, so mobile bengani nga Frank Azana so. Now in my head, I will make every plan. Atana zongi ko pardonner, I'll be petty. Now zongi one day na beaming again forever. Yeah. Okay. Zela na kozongi papa mibali. Nani ndeko na biso Deborah. Siko ezana basi misusu surtout na Congo. Tozomona que na Congo bazoloba que basi na poto ba relationship na poto ezo beba na pourquoi? Parce que bozo pesa ba mibali ba 100 mètres. Oh mobali asali boye 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Yo siko na eloko wana ya 100 mètres. Eloko nini oki au conseiller au pesa moi advice. Déjà pour nanga personnellement naza déjà contre 100 mètres wana na bandeko nanga ya basi oyo ba pesaka ba mibali to ba papa ya bana na bango 100 mètres à moins que soka za peut-être agressive na mwana to na bana to na yemoko parce que ngamoro déjà naza nakolo bandenge ni nakoli déjà na papa te donc I know how it feels like kokola sans papa donc nakoko permettre te même ngato bandeko nanga bazala la même situation. À moins qu'il y ait un lobby agressif. Mais ezo comme appel na niveau mususu moi ça zo linga opesa mususu mobile 100 mètres car pour faire chier mobile wana basi mususu bazo salango wana ngonde ndende ko dai mona lobaki ba sale caractère eza mabe makasi car pour et simbite na ndeko wana mona te na kosele makam eza mabe ba mama soki simbite zela siko eloko mususu pe batu pe ba recherche auto sale awa ba lobby que ba rejoindre un trésor. Le but est trésor azaki ya solo parce que basi misusu ya poto ba congolais ya Congo ba yokango bazo lingate ke mobali azala leader na ye yandako bazo balingi bangonde bazala mokonzi balingi bazala mokonzi yandako na bango donc pona yo baboyi autorité ya mobali. Maman yo lobi ningine. Nanda kulelo na mobali na bana eza mobali mi maketi. En fait yende à part Nzambe. Ah, that's what I said. That's what I said. Did I not say that? You said God is the leader. Well, that was a different question. It was a different question. Ozolinga ko changer. According to me, na ndenge na koli. There's my husband, me, and my children. Jésus. Amen. My husband, obviously. So kina bala, me to boyfriend and girlfriend. No, my husband, me, my children. Donc ezan denge wana. So keza ke bande kona biso ya Congo bazolo babasi ya poto balinga konzima. Balinga konzima te ke mibali baza ba leader. Ezo dépendre na relation mais bande kona biso na pe ya ba o baza na Kinshasa bandeko. To yebi ke mingi elobisa bino parce que non bokomi pe awate. Pourtant bokoma a pe malobe ko changeaka. Yeah, malobe changera pona o ka rebele balobaka. Basa poto balambela ka mibali te. Kasi bino bio basa votom do baby sa basa bat bazo ta kin. Awuti kin na comportement na ya bien. Aye na poto awa yo mutu ndeti yo oyebisa yeke basi mibali ya poto bazaka lukuta à cause ya conseil na yo alika fi wana baby ale makambo nyonso baby e bukani mike mona batazaka mona malamu à cause na yo ye bo baby si makambo tout bako memena bakoma be o memena social o memena boy kasi bino to besa ba fi yana ba utaka na bango bien yo oyeba neni ba soi-disant ba réalité soi-disant ba réalité na bino ba mona na poto obi réalité ni ba mona na poto soi-disant ba réalité parce que mutu awuti na place aye na réalité moboye ayebi na yete soki yo olakise nzela malamu akokoma mwasi malamu soki yo obimisa nzela mabe akokoma mwasi mabe babino ozobebisa bafie bamutaka trésor alingi balakisa basi wana nzela na ye nzela malamu ozokobebisa bafie ya bato bamuta bakini baza mitema malamu. Merci Deborah donc Zela donc trésor azoloba ke ba sœur à Congo ba sœur à Kin baza bien mais binonde bato bozo bebisa bango Deborah. Okay.
Déjà, nayebi te ndeka na lobaka non continue ko loba et ça la ganga pas si mingi tant de ko trésor à lobaka bo nayebi te na sala ka eboye to na sala eboye nayebaka te ozomona nayebi te po ndeko trésor akokoza na bandi nayebi bien mais akoma kanga na place moko il faut ça papa na sisa ko loba biso no soto wuta netinga na botama awate tant na ye awa balaki senga nzela mabete on a lobaka ezo dépendre bato okutana na bango tu comprends donc ça dépend ya bato oyo ozo fréquenter papa trésor soko ozo fréquenter bato bazo bebisa moto zana ye kata nzela ngata on a yaki awa toto moto yaki awa balaki sanga nzela ya bien ngape na o balaki sanga ngape nazo lakisa ba o bazo ya siko onde kwa uti kongo aye awa to lakisa nzela mabe pona mais ya corriger par rapport à ma ba question qui bana kini ba ya ba koma mabe yo no lobi na ba koma mabe na lobi na yo que bino nde ko ba ki bala poto ba za ni réalité ni ezali à part o wa koma no Christian Gayi nde bolobi na yebite soki bomona kangana ndeko Gladys toza bandoki ton toza ndenge ni na yebite oyo tolobaka eza vérité na expérience ndeko Gladys maybe apana lobako opesanga tante po anini parce que ozokosa ba jeune fille mo ba pas pour le loba ngana lobaka vérité ngana lokuta tene papa trésor c'est ça omoni naloba lokolo na ni moko omoni manipulatrice manipulatrice net ye ba manipulatrice balingaka babimisa bato misusu ndeti baza ba manipulateur bino moko boso mona bino moko bango bazo manipuler nani o manipuler biso yo yet abengala ya makambo échanger lo to bana okatete kana kin baza so na libulu mo boye za mwindu ne makambo ezali ko voler bato pe ba fungola misu social media pe zo laksa bato another option of life no I'm tired. You guys need to keep the same energy. Bino mi balea na yo. Oh basa Congolais. Boom. Basi Batabwe. But yes, you guys never have the same energy for women. So the same way you guys, the same way you three spend time bashing Congolese women. We don't. Tika kosa. Wana tika kokosa. Tika kokosa. We don't bash. Tika kokosa. Okay, guys, one second. N'importe quoi. C'est là, problème, c'est là, one at a time. Randy, vous avez que quelque part que Bango, Bazoloba, que non, these guys are saying that Binonde, with your language here, you're messing up the good ones coming from the Congo. Zela, and as a result of this, as a result of this, yeah, bah divorce peso kota ebele parce que moi c'est azala qui bien a commis ce comme abe. Mais que Bino c'est quoi Zela? So non wait. Mais trésor azoloba quelque part que non, biso malgré que toki tozala na ba expérience mon ko ya mabe, but we still marry our Congolese girls. But they still trash them. Trésor, how many times does Trésor sit here and speak positively about Congolese women? Because you don't trash Congolese women too, so I'm defending them. I'm returning the same energy that you guys give out to Congolese women. That's it. I'm returning the same energy. I'm returning the same energy. I'm returning the same energy. N'importe quoi. Wait. Na qui n'est pas rendu dans Kozonga peine bien après. Na Kozonga. OK. Bon. Na passé 20 secondes après rendu dans Kozonga une question. Tango to lobaka. Ah, mon tuteur répondre. Mon tuteur lobaku tuté. Yo kana lobasa poto. Continue.
Oh tala. Siko bolinga to loba neti ndenge nini papa. Ndeko trésor aza mambo ebele fois yekola. On dirait na komi penza te. Ndenge na loba boye papa. Tangu ngai personnellement na loba ke mibali ya ba congolais to mibali ya congolais aza boye. Eza according to my own experience na on a vivre. Na o loba te est-ce que na lobi choix na yo? Choix na nga exactly. So ndeti ndeko daimon na lobaka bien pona o ya vivre. Ngana ko loba te o na vivre te. I can only speak na o ngana yebi. Neti boye soki na vivre msusu na papa na ndaku abeta kanga ite. Na loba te ke abeta kanga non na loba aza obeta nga ite. So na loba pona o yo ngana vivre. Non na zo généraliser te na loba ki bien papa ba choix na nga. Na loba ki bien eza ba choix na nga. Ba conséquence pe yanga. Yango pe mutesa la ke na loba ke mibali ya ba Congo. Ke ko mibali ya ba Congo. Ba choix na nga ya ba Congo. Mibali. Loba bien ba choix na nga ya ba Congo. Nasi solo bate. Yango na loba. Botika ngai na silisa. Ma président donc quand élection likambo te. Yango na lobaka mibali na bi mi. Nabi mibali, te mibali te. Eza munoko langa botika nga na silisa. Yango na lobaka mibali ya ba Congolais baza ba aventurier. Na lobi yango. Na lobi yango. Deborah na zo continuer ko yebisa bino likamba Deborah na yebite soki baya tala master ta yo master yo obebisa nani Deborah donc yo faut senge pardon eza ya mo bo abebisa Deborah donc ya wana asola mabe asola pena mabe penza donc Deborah obenga lukuta parce que ça ma réalité mususu donc omoni so okutani na ya mo bo ya aventurier pena donc suka na comédien a bouger au mutu omona ba tunyo na mukilo pena ba comédien mais nga siko yo moni nga na benga basi pena teke ba aventurier be na lingaka ozong sa basi na nzela mais yesiko yo akutana na ya mo boy donc ya na master yo pena solo mabe donc il faut luka pena Deborah o senge pardon o bisa Deborah ke non ndenge zana na beta mabe yango na siko Deborah comme otaki ba innocent ci biso to loba ba vérité avant la bandana na zonga na neonanga Gladys makambo yo lobe en sens te que non ngai na vielanga trésor image na neolanga franco biso to bachara ba congolese girl na maman attends maman zela na loba c'est faux et c'est archi faux. Je viens maman je viens dénoncer cela parce que ngamoko nanu na ezane loro na kumisara loro la femme congolaise te déjà nazana oyanga moko oyo na pesi mbote. Maman na Serayana, maman ya Johan, c'est une femme congolaise. Oh, te vanni ensemble. Osons comprendre. Gladys, comment tu peux dire du n'importe quoi comme ça? Je dis ça et Zela, Gladys. Zela, Papa Christian. Il m'a demandé une question. Papa Christian. You asked me a question. Que ça tata Likambo. Gladys, franchement, on va la tige coton. Donc, on va la masque, on a zone bas. Parce que Gladys, alors même ça va tempo. La zone, ça y est, on va la tige coton, on a banni. Azolo ba trop. Ce qu'on a analysé, ma Azolo ba rien. Si c'est comme ça, Christian, Toti Karama. Comment il y a la casque? Bring it. Ma présidente a l'émission du Kamutozan, on a communiqué. Toza Moussa les belé au salle. Yoka. Na lobby boy. Moi j'ai dès na tika oya na sola bien oyo depuis to banda na tika la jamais au fin en bas c'est ba congolais. Maman oyo o bobondi afani pemé nanga oyo. Ayebi mibale ba congolais te. Azara. Why you always taking it personal? No. I don't take shit personally. No. This is the first time I'm actually no. You guys always take it personally. I'm not taking it personal. I don't bring no personal nothing into it. I'm speaking straight. I don't bring nothing personal. No. It's not fact. It's not fact. I don't. No. It's not fact. I don't bring your personal relationship into it. No. I'm not having it. Don't come and be disrespectful. Of bringing personal stuff. I ain't having that. I ain't having it. I don't attack anybody personally. Yes, it's a personal individual thing. Yes. Okay, guys. Let me finish. Wait, guys. Watch me. Bon, Gladys a un problème, mon boy.
accompagner bamibala Congolais. Voilà, c'est tout à fait normal. Na non comprendre nangaye, ça faut na répéter. Bon, côté balama bano lo ba côté il y a vraiment na francos, ba la bonne raison. Ba raison et makamunus ba lo ba. Bon, ngapina ko na nenga mabete ko. Le pas avoir rendu à linga na été na francos mais nga bina na mona ba ya na wa ba nigérien na ba suki ba ghanéen ba escroc. Vraiment escroc. Biso bien ba congolais peut être un esprit ya escroquerie ba Niger ba botement escroquerie na nzoto na bango pour capital escroquerie en Afrique za Niger na Cameroun tant nazo loba oyebi yé par exemple maman oyo alobi ke non expérience na corriger expérience oyo ya lobi eza mibali ya na corriger sentence na ya eza lokwa sali esco biso to corriger mibali ya congolais oyo nga na pona baza ba aventurier wana pona mali mibali na ye wana nga na ye ko dénoncer que nga na tikala obenga ba congolese girls trash te to na maman présidente aza exemple munene na communauté pona ba femme mariée bon so yo la ba conseil au peut ça ba conseil ya bien problème na ngeza nini basi na biso ba congolais baza na problème ya complexe et infériorité balingi ko finga biso balingi ko minimiser biso bakendaka basali mobulu bisika bakendaka kuna ta ba mone simbité ba komozonga biso peso to sa ba DBS check na biso zongi négatif to boyi bango et comme yo to za ba trash na sens ta Gladys na expliquer yo zongo personnel ta on lobby que yo ozana droite ya koloba makamba biso ba congolais parce que ozana congolais te c'est ça na lobby ba fingi yo te yo koloba makamba biso na neni te yango loba te parce que ça l'expérience na ngote maman o loba neni ozonganga ozobelisa ba make up na suki ya merveille ya sali ozobelisa pour rien OK lo nga place na nga yango wana statistique merci beaucoup benga biso ba trash na sens poubelle c'est ça que veut dire ça pas sacrilège c'est un truc de ouf faut pas loba bongo Gladys c'est pas bien merci Toyoki ningi lobi mais c'est important que to zonga na question oyo na tuna par rapport à pourquoi est-ce que ba divorce zo ça la mingi Diamond siko yo obala siko 11 ans ça la 11 ans de mariage 11 ans in your relationship avec un Congolais il faut préciser avec un Congolais hein siko batum tous balobi que and one of the reasons why there's so much divorce in the community is due to external voices. External voices of the family, external voices of our camarades, external voices de ma camususu wana. C'est que qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que ba external voices wana? Il y a external voices pays ba église, bilo konyo so église pèse la moins positive. Mais external voices wana est affecté yoté. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans ces cas-là? C'est simple, kanga matoi. Kanga matoi now the only external voice même petoko ba pezali na internal the only voice you need to hear outside of you and your husband is Nzambe. Alors ce qui mutalobi ko mama nanga lo Bible. Mais mama na yo etali lisusu te. Mama na yo na kata libala mama eza susu makamba mama te eza susu makamba papa te eza makamba mutu moko te eza makamba yo na mubali na kata ndako. Pasteur ya mubali na zandoki. Te etali bango te na lingi ndoki nanga. It doesn't matter. Ezo kipe batu te to kangara matoi na biso yo na kata ndako ebike mubali na mubali bien. Atreta yo bien avec honneur avec respect. He's there for your children. He's provide na so onyo sa do sala yo matoi no to sani na libanda yo mo sa libala siko kaka na ba external wana alors soki eza siko ke no olingi o pesa mba mbongo olingi o pesa mbongo e pa famille na yo est-ce que il faut que otuna prochaine na yo que non tala na ngina pesa mbongo boye to lingi to investir na côté familial na côté ya famille na personnel est-ce que faut que otuna permission bon peut-être mo wana kotuna eza bienté kotuna permission eza bienté eza dialogue ozo solo la ye osolo na mbali na yo you know situation boye batuna ka te parce nangi to get lost na question te parce que tozo ba kotuna basi susu o baza ba feminist ba lo ba o te faut tuna why yona na changer peut-être langue kotuna eza mabe eza makamba kotuna te permission eza makamba vandi na mobali na yo bo have bo sololi you communicate papa pa na biso boye situation boye salami boye nangi na aider. Do you understand? Is that take kotuna? Parce que tant kotuna permission, is that peke akol bape no. Ozomona to tika kotuna permission. Azana droit soki amoni ki mbongo zokeni na ba place. Mais tala soki mobali wana za mobali moka malamu. Ngana yen epane na yise na famille na biso likambu mo boye. Soki ya za mobali malamu akoboya ta. Mais soki neti par exemple bino na kata foyer. Les cambo au bino bozana ngo est plus important que les cambo foyer na bino zana. Non parce que bino zana makambo important na lobby ezali communication. So ki to lobby ke tuna permission e ko bima mo negative. Elo mazoba mo solo. Isa jama loba. So ki na tango wana
moyen ko sala ngo ezate na kati ya communication wana na kati ya dialogue wana at the end of the conversation bokoyeba ke right now is not the time. Mais image ozomona te que quelque part tanga zoloba makambo ya ko ozomona te quelque part tanga zoba makambo ya ko tuna permission za bien te parce que mo wana ko tuna ba féministe ba soit disons féministe ba ko linga ngote il faut que oza la dialogue ozomona te que quelque part trésor que kaka na dialogue wana ozotuna kaka permission yo ce que ozomona ndenge nini habité na habité sur na sens na kolobela bino yango likambo omoni problème ezali na biso awa nasi tozomona problème encore na awa eza likambo ya ko se soumettre na autorité ya mobali problème wana eza comme un problème grave et bandaka kuta tangu tu bobandi kuti kisheri problème wana bandi na kisheri et kota tina libala donc mutu pena azo se soumettre te yango mutu ezo sala ke ba makambo su tozo faire sango boy omoni bilo mususu neti pona ngato ndakozonga même peut-être na première question o tuna ki biso wana ne bandeli pona nga mwasi ye moko pa milongo na ba charge mususu ya mabete tango okomi déjà na mobali okomi ko transférer même babilo transfert ya autorité pas ya mobali okomi ko transférer yo moko po okima ba makamusu omoni babilo mususu ezo sala ba ser na biso bazo garder ki auto et bilo mo tokoza la jamais na demi bal na ndako et simbate même nga mo pene na za boy ko na ndenga mabete na olinga pena za kwa mwasi te na ndako ozo pona olinga quand même mwasi azala po moni bande ko na biso basi ba ozwango all wrong izona ba mobala za posa konza mobala na posa konza ote mobala za posa ka simplement ozala mwasi mo ke boko vivre bien na ye ba oso bakanisaka makambo nyonso ke alinga alekela ngai akoma autorité pona nga non ça rien à voir na bloc wana mobali nyonso alinga kaza na mwasi oyo bofandi bosololi boyokani likambo bozui conclusion ya bien ça n'a rien à voir na ya na la question ke nga na mobali ngioza mwasi non siko mwasi azolinga ndete ke non eloko oyo eza makambo mibali eloko eza makambo ya biso basi omoni na pesi cet exemple maman na nga Deborah chaque fois azoko disrespect so many men out there abenga ba mibali baza balukuta ba aventure ozomona problème yango eza yango wana eza ke elo on a sala constant na ba sœur rebelle na bibango nyonso te ba sœur rebelle moi c'est à cause de ça ma b biso mibali pena to sololaka man omoni lo salo basala moi si boete to sololaka basi ba ate biso to sololaka te zela biso okay guys listen like one by one omoni biso mibali pena to zaka pena omona mobali o aza mobali pena ta aventurier alingaka te mobali mususu a traité moi cinéma b wana pena za réalité wana eza réalité biso ata mobala ngaza trash aza player awe biso man zana bien na momi nao mais baser na biso ti baser na biso amona mabe ya muninga zo sala zela te omoni azomona amona pena ke non moninga ne mwasi ensa mabe ozo prendre ye olia yebisa ye ke non eloko zo sala eza mabe stop ye a sa défense yango mona siko ba défense ya lo bila biso ba mibali avec ba mibali ba aventurier ngana benga ka basi yo ba mona utiliser na show oyo bana basi baza ba little girls oyo po nini parce que bana basi baza ba little girls expliquez pourquoi Zote ba little girls. Toke sous na lobi sous na utiliser terme que basi musu ba vivaka na ba rêve auto bengi ba fairy tales. Ozo point. Na zo utiliser ba terme moko boye ezaka ka pona ko yebisa ke notala. Omoni yo makambo sa lisa kwa ba mike. Kola mwa muke. Mais yo benga mutu aventurier. O benga lukuta. Moins sérieux. Et ça très profond. Ozo bater niveau nini oh yozo ozo manquer mon bali respect ya o benga aventurier c'est quoi ça aventurier. OK. C'est quoi trésor c'est quoi na comprendre yo dernière question na retour na yo eza que pona ba ka o ya ba divorce tout ça la ningi nini ke ba ka wana siko ekita ke masolo ke non ba divorce na communauté congolaise ya moi ebele masolo wana esilisa omoni problème eza na d'abord
nalobaka na couple. Hein? Naloba toujours au moins cercle il y a couple. Mutako kota na kati kunati. Ba mabale belé kufi lelo. Eza parce que ba tout monde ba kota na kati ya cercle. Mutu moko afongola ki porte. Na entre moi si be mobali. Na otala te ke moi si mobali. Entre moi si mobali. Mutu moko koti si mutu intruder, hein? Étranger moko, corps étranger moko koti na kati ya relation. Et baby si makambo belé. Parce que eza cercle moko moi na kota kate, papa kota kate. Pasteur à kota kate, kaka nzambe mutaya permis à kota kuna. Mutu mso à kota kate. Parce que tant au côté si intruder na kati kuna makambo baby. Omoni soki to komi na niveau ya ko accepter ka ba mabe na biso. C'est-à-dire nga trésor na lobi ke non. OK, problème na ngai neti ya lobi ke bon, naza pour nga za aventurier te. A lobi ke naza aventurier, na ndimi ke naza aventurier faut na changer. Ezaka te ko ndima pour moi ça fingi yo. A lobi nos aventuriers on ndimi. Nga bi na lobi ke non oyo pe aza a little girl on ndimi ke naza mwana muke faut na kola sikoyo. Debi angwana. Et en plus, omoni na on le bango parce que ça bon base bele ba mapeka likolo. Vous comprenez? Eza bilo mususu omi kitisi na yo. Osengi pardon ou bien ba reprocher aux gens pe na bo pété nyonso et kiti na on peut mobali pe pareillement. Soki to komi na niveau que ngai trésor na lobby que libala na ngai okufa te. Na lobby na gérer na vie na nga mobima ke na ko sala tout libala okufa te. Moi si pe agir à lobby que libala na ngai ekokufa te. Omoni kaka cohésion wana yake ngana lobi ke il faut simba o ngapela lobi simba biso mibale to work together attend ngana faible ya oza forte so ya za faible ngana oza forte donc il faut tous se soutenir. Voilà, je pense que Ezaki Penza est très important, mais il y a Moya Souka na yibi que Gladys Ozaki un peu chauffé, mais Absolutely not. I'm going to respond. Moya Souka na yo zanene. First of all, what I don't like is the double standards, okay? Because Trésor, Frère Dédé, many people have sat here and spoke disrespectfully about Congolese women. None of these men jumped up like they jump up. No! Let me finish because, first of all, everyone says I interrupt. I've stayed quiet since Trésor was talking. None of these men jump up. If I speak. First of all, I've also had conversations with loads of people and I've learned, and I've said that before. When I hear people like Diamond speak greatly about her relationship, I have friends who are married to Congolese people and they're perfectly in good places. No, don't interrupt me. Don't interrupt me because there are good relationships. I've also sat there and I've witnessed Randy trash Nigerian people in the other episode. Yes, you trashed Nigerian men. Yes, you did. Yes, you did. Let me finish. But you guys don't want to keep the same energy because I've seen you trash Nigerian men. I've seen you do it. Yes, you have. It was in the episode with Nicole. I watched it in the episode of Nicole. You forgot. Yeah, and then they came back and Babalobike, they came back. There's no correcting. Go back and watch it. Go back and watch the first episode of Solola Bien. Congolese men are trash. I remember watching the episode Bakoti. You guys cuss other nations, cool. You guys finish other nations, but you guys don't want, and then you guys are the same people that are always watching. You guys are always watching when Trésor says something crazy, Frère Dédé says something crazy, or when someone says something crazy about Congolese women, Bovandi, Boseki. But listen, not to go back, like I said, there is good Congolese men, there is bad Congolese men. I've said this over and over again. I've said it outside of Solola Bien. I've said it personally on my own YouTube page. I've said it across everywhere. I have said it.
I have said it. I'm so sick and tired of people saying that I cannot have words. I am fully Congolese. My dad's Congolese. My mom's Congolese. I'm born and raised in the Democratic Republic of the Congo. How dare you tell me I can't speak upon my own people? No, I'm not having it. Like I said before, there's good Congolese men, there's bad Congolese men. There's good Nigerian men, there's bad Congolese men. That is it. There's good and bad everywhere. Not silly. Biso to peki ça été aloba pona ba Congolais. Toloba ki nenda aloba pona mibali ya ba Congolais te par rapport à ma relation parce que Gladys a une expérience mon côté ce qui trouve ma relation avec ba Congolais l'autre peki ça qui est yango wana l'air bandeko nani je pense qui rendu au trésor ba ki makambo ya kobimana ba Congolais asidika ki parce que toyebisa ki que yena makambo wana akoki kolobate parce que on a une expérience tant qu'on a une expérience té okoya kate obanda ko bimisa ba jugement moko parce que ba jugement za ranango za en plus général et za jugement spécifique té et za na ba statistique to na makambo moko ya solo à base kango na makambo général pas généraliser surtout na façon moko négative ya on a biso to bakana que ndeko Gladys soki oza na expérience wana te koloba yango te c'est simple biso to yaka to lobaka basé sur ba expérience biso to basé sur ba fact ba statistique to non ya lobaka sur biloko ezali fact te si le but monté malé good and bad ever, that's it. On Monique a changé on Monique est effort na biso non mais Christian il faut azoko ça Christian azoko ça Christian il est très dangereux parce que audience est totale très dangereux. Listen, CMLM, Congolese Men Lives Matter. Gladys just been talking down on us for as long as I can remember. She spent the entire season 2 talking bad about us. We're trash, we're this, we're that. And you know what? We get it. Like there's been some situations where those prior to us have not really set a good example. But look, at the end of the day, this is a new generation. It's a new time now where, you know, we're trying to make a change. And I think rather than talking down on us, let's speak positively. And to be honest, I don't know Gladys's personal life, but all I can say is that it's like if you don't olia fumbote, oyo ebsabato opanza sango ke fumbo za kamabe. Non olia fumbote. Opanza sango neni ke fumbo za kamabe. On comprend? So olia fumba, oyoka kango libaku, oyoka kango ke o bachaki mo mbebele sale odere. Ne comme avocat ya ke non te fumbo attends, mais tant autant on lien ngote comme on dit en français. Faut te mêler de tes oignons. I'm upset because Randy and Francos always, Francos says this a billion times. This is not the first time I've heard it. Oh, you've never been with a Congolese man, you can't speak on Congolese man. Oh, you don't know nothing about Congolese people. I am Congolese. Before I met a Nigerian individual, and it's not like, and I always tell people, I did not wake up in my life and say, oh, I will never get married to a Congolese person. That's mad. That's madness. That's an identity crisis because I am born and raised in a Congolese home. I've been in Congo actually been in England longer, but I've come here as nearly a teenager. I am Congolese at heart. And for me to sit there and bash them crazily and say all of them, I've never also in fact said all of them. And most of the time I say some of them. There's videos, and my videos I say some, or sometimes I say most. I never said all of them. And again, what annoys me, like you said, the tipping is them saying I cannot speak upon it. And that annoys me a lot because a lot of people think if you've married outside your culture, you don't. I never once in my life woke up and said I'll never marry a Congolese man. I met this person at uni. I didn't plan to marry him. I met him as a teenager, and it so happened that we're married. There's nothing wrong with Congolese people. If you're married to a Congolese man, good on you. I've said this a billion times. Way outside Solo Labien. I've said this so many times. Okay. Congolese men are great. There you go. Ah, mais merci. Enfin, c'est tout ce qu'on cherchait. I think thinking about Ndoko target Gladys thing on is a bit unfair because Toyo Kango so many times. Obala Congolete, about opinions na yote. We can't cancel her out. But c'est sûr to cancel Gladys sim to that on a platform or na biso as a fellow Congolese mom, wife, woman. So to cancel ye to pesa message nini when about maybe consider Kobala outside of the Congolese community. Que so Kobali silly to sutio ozaso so yabiso te non ozaka ka yabiso alors peut-être afin bande comme bali il faut baza trop dire na Gladys te one is a shrug Gladys asali ezali ko affect bango atamu kiete botika ye asala vina ye baguna ye eza ba choix na bino te ba papa
so pe bino boke robala oya bino mutako judge te. Allow Gladys, man, leave her alone. Like, donc quand me mangambu nyo c'est pas ça qui n'a pas l'étranger. Hey, ngambu, hein. Leave her alone. Place Nini, yé Francos personnellement yé mon cas lobaki que non, ba Nigérien baza ba scammers ou baza lo comment ka place Nini yé à lobaki. Go back and watch it. I don't know the second, the minute, it's even better. So as a new subscriber, can they back watch it and we'll come back and discuss Christian. It's there. By Fingy, by Nigerian men, it was there. And it's cool. They're allowed to have their opinions because, in fact, it's not all Nigerian men. And they're right as well. Some Nigerian men are scammers. They're right. Some Nigerian men are trash. It's fine. There's trash men everywhere. But how does it make you feel when they say them stuff? Absolutely nothing, because the person I'm with, that shoe does not fit them. It's not a personal attack towards me. The same way when I cuss Congolese men, if that shoe doesn't fit you, you could just say it's her opinion. It's not a personal attack towards her. I feel that's why Diamond doesn't get upset when I cuss, because it's not cuss, whatever the word that I use. It's not a personal attack towards her household because the shoe doesn't fit her husband. All right then. Merci beaucoup. Francos Chimpoke. Gladys. Nalingaka o mingi me. The shoe fits. Hey, tika toloba. Oloba kiti. Nalingaka o mingi. Osambela ko kenda église. Dimanche nyos osambela ko zape na responsabilité na église. To fanda na yo awa. Depuis nga na banda show oyo na tikala ko finga ba Ave Nationals te. Parce que là ozo peut-être que na finga te. Na pesa opinion nga na finga te. Opinion na ngai eza ko finga te. To rozonga ba série tout o tiko mo nga pesa zo finga te. De 1 na zaka xénophobe te. Naza na préféra ke bandeko na nga basi bazana ba congolais parce que na bi ba complication kozana ba Ave Nationals. Mais la kiste ke na lingaka bango te. Là ozo fanda awa. Ozo kosa, ozo cross, ozo gang, ozo bimisa mvuma misu, obimisi kingo bisise bimi, ozo kosa, ozo lobake ngai, na lobake na finga ba Nigérien, na finga ba scammers, wana za lo kuta. Mais yo, nazo ngepa non. Lenga na lobaka na yo Gladys. Tika ko lobama mbala ba congolais, c'est parce que o tika la koza na relation na congolais te. Parce que là, tu as une relation. Tu as une frère, papa, tu as une relation. Donc tu n'as pas le droit de venir ici et de parler de l'homme congolais quand tu n'as pas eu cette expérience. On l'a qui a un pardon. Yomoko, Yomoko, le qui a un série de la guerre. I've never been with one by dating. You never been. So been te codette, n'a qu'aux mutu, qu'on fait une relation, des choses. Pardon, you could date na kozana mutu be with. It's that deux choses différentes, Gladys. Oza mukolo oyebi, oza mayele makaso imam na soloba. Donc, tika kolobara oya kana, oluta kolobara, olobi kolobara ba congolais sote. Gladys, show l'équipe amba. Oloba ki bolobi, there's no an advantage en kozana congolese men. Là olobi pardon tika. Là olobi bongo. Là, oh, là olobi bon. Au généraliser business. Oloba ki samte. Tika, on le samte. You've said the same thing. Oh, tokei, Gladys. Na tika ki olobat. Gladys, olobi yango, pamba, ah, Congolese men are trash. Oloba yango, ezape na ba show. Oh, ezali. Ezali ba show to dozongia. Orozonga, soki Brinel ko tako tia so ni ezali. Mais Gladys ne to yebi show kaka ndenge za wana. Tika koloba mamba mbala ba congolais, tant qu'on a une expérience wana te. Nazongi sa ko jour wana. Temo za ko loba mabe mingi. Obosa ni kutu ke bandeko na oyo obotama na bango baza ba congolais ozonga ki na se corriger batu bakotala sirwana ozonga ki normal lelo komi ko ba congolais men agree olobi yango lelo on ezako please biso donc ozako kosa donc ndoko mibali aloba ki bongo pona okosa bino asa bino plaisir mais pona ye na mutu na ye akanisaka bino nyoso boza na bino malamu te c'est ça zalaka réel avec toi même tikaka pardon tikaka tikaka ko yaka ko lobaka makamba ba congolais loko nazo senga ngo tant que yo tika aux expérience ngala ko lobate likambu na mwasa nigérien tant que na tika ofana mwasa nigérien te na tika lobale ko mwasa nigérien journée na tika lobaba mwasa nigérien na zana expérience wana te loba ko loba non na zana expérience wana te na loba tikaka bala ba congolais na expliquer ko pendenge na zongi sa ko na ndira jowana baza mibale malamu na pesa ko exemple moko ko pour ndimike papa na ngaza malamu bande ko baza malamu donc Gladys ko ganga ko sala kan essayer ba exercice à pamba parce que vérité moroté bimaki na kat tika ko ça. What upsets me is you can't speak on Congolese people or Congolese men. In fact, I think that's what they're getting at, because you've married outside Congolese. I think they have it in their heads that I woke up one day and I said, I will never get with a Congolese person. I actually have nothing against Congolese men. They again have it in their heads that with all the platforms that I have, I bash Congolese men. No. In fact, I praise them in so many of my other videos. I actually just talk positively about them. Just because on Solo Labi and the topics they give me allows me to speak a certain type of way, it doesn't mean that what I say is my opinion, it's not facts.
But the reason they get so triggered, I start to feel, is because the shoe fits. Because when the same energy, they don't give the same energy. Tango Trésor, Nafra, Dede, Bazolo Bamakamu, ya Congolese Basi, anyhow. They speak anyhow. Franco sa seka. Oh, Randy will stay quiet. They don't back Congolese women at all. And Congolese women are bashed on this platform just as much as Congolese men are bashed on this platform. The fact that they never defend their own women and they're ready to stand up against me goes to show so much of the things that I say are correct. I'm guessing the shoe fits. Merci Papa Christian. Gladys, oza nekomoko, oza nekomoko, oza vraiment, oza très amplifié. Cela veut dire que oza très chaud-chaudné balobi. Maman, tant ba loba likambu faut analyser makambu faut yoka qu'est-ce que mutalinga loba. Ngako tu nazo préféré na loba sujet oyo na linga la parce que ça entre biso marama communauté na la xénophobe té. En tout cas na pena mutu ya communauté na la mutu abatu. Maman oyo depuis aya soki bolandi ba makambo e uta koleka. Tomoni boye pa ya maman o. Soko moni lelo. Na seki pourquoi parce que na nga bo comprendre nga ba o ba ebinga na la mutu moko boye na sekara na pamba pamba. Tant na lo ba ke tomoni boye pa ya maman oyo. Papa na biso trésor asali boye pa maman oyo ko défendre mibale ba congolais. Dans les bons ou bien na ndenge ne boko juger mais maman oyo depuis aya ko kitisa biso kaka. Siko mboka ngo to kene liboso ndenge nini. Ko finga biso o toza toxique. O ko finga biso o eloko ya malonga ko bima et pas mibale congolais te. O mibale ba congolais. Yango to yebise to lobi maman. Yo so tika na yo biso okenda. Tika biso sikoyo à travers moi plateforme toza to élever o ya biso wana batikali to loba makamba bien pona bande kona biso parce que toza na makamba bien. Yango moni akomi na niveau que non air moko pe akomi air moko a revendre na conscience na ye akomi kondima parce que ndeko Franco asale ki moi way before Solo La Bien. No, it's not to do with them. My YouTube video was out way before Solo La Bien. Nah, mate, this was way before Solo La Bien. This has been on my YouTube, man. Don't try it. You guys are trying it, sitting there thinking that I did it. You guys are trying it. D'accord, Christian a cité. Christian la fête na cité. Na cité. La fête na cité. One advice that I'll give people in relationship is just to be honest and to be open and speak the truth all the time. This is the man that you love. This is the woman that you love. You know, the least you can give to them is honesty. You know, tango banda kokosa ponanga mona ngo ezakola okosi likamumukie. Prochaine fois okokosa lisusu tili kama mnene pe osani no okosa pe komi ko bomba ndeti ngana ape au makamba lokuta te sala nga I get anxious ozo comprendre donc moi si mobali so akangyo dana lokuta one time two times three times eza moi passe pe mobali penza I trust you again donc ko makamba kosa tikango I rather zala kaka honest zala honnête na partner na yo zala moi si zala mobali bo zala ka honest and speak. What's the worst that could happen? You know, bo solo la and likamunyo so bokoye kobongisa nyonso suka aka na divorce te. Mama oyo amonisi biso pasi soko moni to komi na niveau biso mibali ela lokwa mobali ovandi na ndako bazo nyokolo obimi boye komo loba bakomo benga yo te ozoloba trop. Mama oyo nyokoli biso na beaucoup souffert. Les hommes ont beaucoup souffert. Attentat par-ci, attentat par-là, trois ici, trois par-là. Les là. Os comprendre. Sikoyo, il y a ma présidente pardon en ligne aussi ça na likolombo parce que ça très sage. Yemora lobby how many episodes ngana bien. So na compter, dans la 3 épisodes il y a Solo La Bien comme na saison 1 ti la saison 2. Na sala ka soki 3. Sikoyo botangela nga mama et plat nini ngana tikala koloba ke bande kona biso oya mboka wana ya vert pembe vert baza zela Gladys okatanga oyo na finga bango na loba boy eloko nga na loba pe na loba boy o eza fact eza boy basi na biso ba congolais ba préférer kokendo ko bimana ba master wana pourquoi parce que na aussi non eza maram na lobby est-ce que wana ko finga bango ba préférer kokendo ko bimana ba master wana pourquoi parce que so maman ba lokatanga ga Brunel c'est que bobenga nga lisuté bobenga nga lisuté merci. Na préféré na loba que na obimana ba master na ya vert blanc vert pourquoi parce que bazana moi ba bénéfice na bango ba kenaka et pourtant siko ba master wana ba makambu o ba loba pona bande ko na biso ba congolais ezaka négative ba eko na bango ezonga négative siko tant bande na biso ba si ba kenaka kuna et que simbité o ga soki bazongi na communauté biso na uta ko lobango awa biso pe to boyi na biso parce que to obi que non tango zadi awa o sali biso ba fier
ok kuna basali yo mabe ozongi lisusu awa yango monaka craquage wana ekoma kosala ke non bakomobenga mibale ba congolais ba trash ye moko alobi awa omoni na vie toi na positif papa na comme aussi ça na vie toi na positif toi na négatif cela veut dire quoi soko ke pa ba congolais okuta mibali ya bien okuta pe ya mabe soko ke pa bandeko wana ya vert blanc okuta pe ya bien okuta pe ya mabe mais ngai na yo loba ke non ba jona biso ba congolais tozali ya bien tozala beaucoup à apprendre peut-être mais toza bien totika koyoka mama oya nyokoli biso biso tolobi non non et non c'est fini non à la souffrance Gladys et Silly. OK, merci beaucoup et maman président Nabiso est-ce que kio je charge joana mais yasuka mutuwa le belo côté est-ce que balancer le komoko que to ça Obini ngana zo comprendre where Gladys is coming from because there's been times makamsu se lobama awa kaka na plateau oyo nga pepesa nga kanda I had to say something ozomona what I feel is that totika kozala so extreme na makambo peut-être ngai na lekana nzela mobona mone loko moko boye nazali na droite na tele mana bakeba tu nyoso tuna mokili bazali ndengwana it is not fair soki bakoloba ke mibali baza trash basi basiliki tant pe basi ba mibali baza trash mibali pe ba osilika ezolakisa ke problème moko ezali wana na kati wana let's stop trying to point blah 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 don't work on lifting each other up to lakisa bolingo parce que bolingo ngo ezalaki penza ba trash congolese men bangai bazalate ba trash congolese basi pe bangai bazalate let's just work on elevating one another and this is a Congolese platform tozolinga to motivate Congolese women, Congolese men, Congolese girls and boys so that the future is a lot brighter. Totika ko bash one another. E loko moninga sali soki yo sepe nangote tika ba force yote ezali etali yote kipe ya yo. It's as simple as that. Totika ko bash likambo soko lieta kuna ote sanzango tika ko liapeli susute. It's as simple as that. Let's work on elevating one another, loving one another, respecting one another. That's the only way we'll be able to move forward. Président de la communauté congolaise. Merci beaucoup. Maman Diama. To finish off the show, donc yango wana platform oyo eza to help improve and to help show positive light in our community. Everyone has different opinions, but the most important thing is to respect each person's opinion because it's through respect that we can go forward as a community. Donc, émission ya biso lelo solo bien, ko boss en alte, ko s'abonner, ko partager et ko tala biso pe dans le même chaîne. Yes, it's your boy Christian Bless and we are at the end of Solo La Bien season 3. Wow. I'm telling you, this season has been absolutely amazing. The roller coaster, the ups and the downs. I'm sure you guys, there were times when you wanted to smash your phones, smash your computers because of the wild statements. But yes, listen, apart from all of that, we have created something revolutionary. We have created a movement globally where people are now speaking up and speaking out about controversial taboo issues happening in the Congolese community. If change is going to happen, change starts from us. We will determine change. I want to thank you guys for supporting us. Listen, in season 3, we've had over 1.5 million views on YouTube. We've had over 50,000 followers on social media. We are now watched on B1 TV. We are now also seen on Vodacom TV. A show that started, I had this idea of Solo La Bien back in 2013, 2014, when I was doing my show on Else TV. But now, who would have known that from a small room in Canning Town till today being a leading show in the Congolese community is to show somebody that stick with the vision. Thank you to my team, thank you to my panelists, and thank you to the fans for supporting us, for helping us, for pushing the content. We couldn't have done it without you. It's together that the Congo will become great. It's your boy Christian Bless, and I'll see you in season 4. Bigger, better, and brighter.